Balobi tambola mokili omona makambo ya somo makambo mutu pasi bandeko nanga communauté na biso ezalaka na makambo ezalaka na matière ezalaka na ba problème la famille na niveau moko pas possible. Barcelone Android asali bino lisusu nini? Sali cher Bouchou, sali cher abonné, sali cher connaissance, sali surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo na memeli bino lisusu Barcelone. Na memeli bino Barça la famille, na memeli bino Mama Android, na memeli bino Mama formidable, Mama Nabiso ya Tongo. Mama Nabiso oyo asepelisaka biso, Mama Nabiso oyo asekisaka biso, Mama Nabiso oyo asenkarnaka bandeko nanga na ba rôle na ye na niveau moko pas possible. Nini ezoleka na vie ya Barcelone Android. Nini esali que non Étoile Inès TV lelo aya ko sala émission to aya ko bete la bino ba ma solo en ce qui concerne Barcelone Android. Bande konanga makambo eza nango kilikili, makambo eza nango ebele oyo to ya ko bete la lisolo la famille, mais avant to kota kuna ekozala bien anu to ya ko sensibiliser batu nyonso asika. Batu onyo so ba okota na chaîne na biso sika to yebike chaque fois que to sala ka émission, chaque fois que to zaka na émission to zoaka toujours et encore batu asika yango to yeko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse et pourquoi pas chaîne Bana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kandenge tolobaka, kandenge Étoile Inès TV alobaka, kandenge miye moko mama na biso Android mama formidable Barcelone alingaka. Soki bozo landaka biso ezalaka bien oza ya kovanda. Bisi kanyo sozo landaka Étoile Inès TV. Zo penza kiti na yo ovanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka, kote mosusu kandenge to salaka, talela kaka heure na yo. Ce que moni keno eza nango tongo Étoile Inès TV a osenga na yo kota penza ya petit déjeuner na yo. Ce que moni ke eza nango midi, kota penza na moi repas préféré na yo. Ce que moni ke eza nango pokwa na osenga na yo kandenge kendaka, kandenge zalaka. Kota penza olia na yo soupe na yo na système moko ya tokos mingi makasi. Grand merci na bino nyonso balandi ya Étoile Inès TV. Grand merci na bino nyonso bozwaka temps na bino ba énergie na bino boitizaka ba mbongo na bino pona osombaka ba data pona otalaka biso. En tout cas grand merci. Grand merci na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tikaka biso te. Sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Étoile Inès TV. Sponsor na biso ya Tongo makasi na kombo ya yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Bande konanga to zongela sikoyo makambo na biso, makambo ya star na biso, makambo ya comédienne na biso na kombo ya Mama formidable. Bande konanga to yutaki komona photo na yemoko atiaki azana zemi ati komona docteur kandenge zalaka pona otala mwana évolution ya mwana na système moko ya bien. Bon akomaki na yeba makambo keno ay kobota ya poto pasi bobengilanga mama Elonga. Mama Elonga eza mama na ye.
et du coup toye komona pe ba vidéo na chaîne na ye moko ya YouTube. Bon pona batu mosusu o batala kité okoki kokota kaka na chaîne à Barcelone bomona vidéo moko atiaki comment aokende pa ya docteur bino moko boyebi ka mwasi ya zemi ndenge ezalaka ake baotalela mwana na échographie la famille nde kotia ba vidéo wana kotia ba photo wana na page na ye ya Facebook la famille ezalaki somo pas possible ememeli mama formidable na biso makambo tomoni déjà ba photo wana na ba page mosusu pe batie yango bato ebele ya bato bakomi kofinga Barcelone bato balobi ye Barcelone amemaka makambo na ye nyonso tuka na réseaux sociaux ye Barcelone makambo nyonso akosala ezalaka ndenge azwaki passeport rouge na ye ezala makambo akobota il faut ka amema makambo na ye nyonso na ba réseaux sociaux. Pourquoi azalaka bongo bato ebele bafingi ye balobi yo wana nyonso eza kozanga maturité na sagesse bandeko na ngai yango Etoile Ines TV ayaki lelo ka ndenge tosalaka ba analyse na biso la famille ka ndenge tobetaka ba masolo na biso nga naloba toujours que non nazalaka awa mpona koya kojuge motu te soki namoni ke moto osala mabe tokoya tolobeli yango soki pe tomoni moto osala na ye bien osala makambo moko eza normal tokoya pe tobeteli yango lisolo siko bandeko na nga ka ndenge nasalaki émission nanga mosusu nayaki koinforme bino ke non Barcelone abotaki oui Barcelone abotaki mwana mobali c'est après kobota na ye de Barcelone ayaki ko lancer to ko publier ba photo na ye wana ayaki ko publier vidéo na ye wana ezate ke non nano aboti te Barcelone asi aboti déjà mwana mobali yango na ye kotuna bandeko na nga après kobota ka ndenge ya Barcelone aboti est-ce que asali mabe ko publier photo na ye ya zemi ndenge akendaki epai ya médecin to asali na ye malamu après kobota Barcelone est-ce que asali mabe ndenge docteur abandeki kocheke mwana na libumu to asalaki na ye malamu bandeko na nga wana eza motuna ya biso nyonso ka ndenge nalobaka ntango tosalaka ba analyse ezalaka mama Etoile Ines TV te mais tosalaka analyse biso nyonso balandi nyonso Etoile Ines TV parce que mutuna mutu azalaka na point de vue na ye la famille peut-être point de vue na bino ekoki kozala ya kitoko koleka kutota mama Etoile bosalela biso kana ba commentaire ka ndenge ezalaka soit bosalela biso na ba WhatsApp na biso koki kobenga koki kotikela biso message ka ndenge tomonaka mama Joséphine yesoki émission boye akolanda émission nyonso après atindeli yo message ya analyse selon ye bo comprendre batu mosusu pe basala kango kana ba commentaire au mona pe Etoile Ines TV na bandeko mosusu pe ba abonné surtout biso nyonso tokotanga ngo ekosunga pe ka ndenge ezalaka surtout na communauté na biso tozala na besoin surtout ya ba point de vue ya mutu na mutu pour que communauté na biso ekende surtout et encore liboso na système moko ya kitoko bandeko nanga comme d'habitude avant na kota penza na analyse nanga avant que mama Etoile Ines TV aloba mama ba news mama Étoile d'État aloba la famille ekozala bien na nous na ya kopesa mwa bambote bayebisaka biso kaka non la reconnaissance n'est pas de ce monde mais quand même Etoile Ines TV asalaka effort na ye nyonso kandenge ezalaka azala toujours reconnaissante envers batu o nyonso tu basalelaka ye olamu yango na profiter kopesa bambote kandenge ezalaka na système moko ya kitoko napesi bambote nanga na ye moko madame Linda Bukulu la tantine internationale mwasi Nzombe bambote nanga na mama Joséphine depuis quelque part musala nzambe ya Tongo bambote nanga na mama Tina Sambia depuis Belgique na pesi bambote na madame Judith Diampo Visa bambote nanga na mama Vicky Mbonzo bambote na mama Bijou madame Bijou depuis quelque part madame Sidonia Siala madame Sandrine na pesi bino bambote tonton héritier Yola papa Nja Balou depuis quelque part pasteur Richard na pesi bino bambote ya makasi bisika nyonso
bolandaka Étoile Ines TV na système moko kaka, système na biso ya chaque jour, ya chaque minute et ya chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga tokota sikoyo na analyse na biso. Analyse na biso kandenge mama Étoile na bando loba. Est-ce que après kobota ndenge Barcelone ayaki kolakisa to ko publier ba photo na ye, ayaki ko lancer ba vidéo na ye ndenge abandaki ko kende pa ya docteur. Est-ce que eza mabe to eza malamu? Bon, selon ngai la famille, o eza selon ngai bino pe kane na lobaki na ibandeli, boza pe na ba droit ya ba point de vue na bino na ba commentaire na ndenge moko ya bien. Bande konanga, ndenge toza boye, mutu na mutu dans la vie, azalaka na façon na ye ya kondimela. Eza na batu mosusu tellement apriaka na ye mingi. Donc ye penza vie na ye ezalaka prière na prière, ko sambela na ko sambela. Bato bongo babiloko nyonso bakindaka na nango ka spirituel. Asalata A, asalata B, yeza kaka. Omonaki mutu wana tambola ki boye, spirituellement elakisi boye. Eza bongo. Eza pe na batu mosusu basambelaka na bango te. Mutu deja soki asambelaka na ye te, makamu na ye nyonso azokindaka nango kaka kipagano na kipagano. Aosala na ye kaka je m'en fous, je m'en fous. Ata signe moko eye. Bino kuna bovandi bo comprendre que non signe yo eza mabe. Mais ye akoya ayebisi bino que non. Signe wana non eza nango mabe te, eza nango normal. Pourquoi? Parce que asambelaka na ete azana ye mupagano. Na situation ya Barcelone, toloba na situation ya Barcelone, toye baka deja bato ebele bazalaka soki azana zemi azobomba. Omona batu mosusu azana zemi, surtout soki peut-être bovandaka ba quartier misika misika. Mosusu koya ko sutuka ka ba yebisi yo ke no mutu wana abota. Surtout soki bokutana na yete to bo se fréquentaka te. Mosusu zalaka téléphone, batu mosusu kutata na téléphone oyebisaka yo te ki azana zemi. Ako garder na ye, a garder na secret. Quand les jours akobota, mosusu de womonika ba photo na ba statique ndenge batu bakomi kotia ba photo atie na ye na ba statique non na boti batu nyonso bakomi koyeba ke non muto seki azalaki na zemi, mutu oyo seki azalaki na zemi. Et puis batu mosusu pe bazalaka na bango atakuna te aza na zemi ata jour akobota so postaka na ye ke non awa déjà na ke kobota aza na zemi 4 mois akomi merci Seigneur pour ma grossesse de 4 mois. Azana zemi comme 6 mois a commis à côté de ba Facebook tout monaka na ba WhatsApp ba statut merci Seigneur pour ma grossesse de 10 mois. Jour azo kende kobota a commis kutu douleur d'accouchement. Donc on a déjà pour comprendre que non azana ba douleur. Il faut que do bota sikoyo. Na kaya Barcelone la famille bon na côté nanga peut-être na koti koloba ndenge alakisaki yazo pas docteur libumweza polele peut-être et puis deuxième des choses nenga sala ki vidéo aza pas docteur alentala azo talela libumu na na kati ya libumu makamnyo surtout bato ba omona sur les réseaux sociaux peut-être ezalaki bien te et loko peut-être alingaki asa les akaka kana mutu nyonso azalaka na zemi olati na yo bien soki mwa robe na yo na ndenge ya bien bazo filmer yo kamwa vidéo kana to mona ki ndego na biso Priska sala ki bongo na libumu na ye wana ake ko sala ba shopping na ye ake osomba mwa biloko oyo mankaki pona leeta mwana na ye asombi ayaki ko publier vidéo wana après ko bota. Bon comprendre quand même biloko ya bongo esalaka bien mais kolakisa penza na kati ya libumu na côté nanga eza bien te bande konanga toyeba na mitema te surtout sur les réseaux sociaux libumu eza place moko ya secret oyo il faut to bombaka tolinga te libumu eza parti moko eza nango secret oyo surtout biso basi il faut to bombaka penza makasi parce que kotala vidéo wana mutu amakanisi mabe mutu amisala mabe akoki ko zoomer yango directement
bandoki otolobaka bandoki tozalaka na besoin bazalaka na besoin te ke non bazwa soki nini bakende na yo ka boye boye na kindoki na bango te bamosusu bazwaka ba photo bamosusu tomona toyoka ba témoignage ka ba bouton ya bilamba yo moko mobimba sikoyo na babiloko neti o Barcelone asali koketolakisa libumu na ba réseaux sociaux eza bien te babilo wana tomona kango epa ya mindele baza na kindoki neti ya biso te ba mindele bazalaka kindoki na bango eza ke ba construiraka ba bongisaka wana eza kindoki ya mindele mais sikoyo ya biso bato ya mwindu toza na kindoki moko ya refaire ka souffrir baninga soki omoni moninga évolution motema ekomi kobeta motema ekomi kosala yo pasi okomi koyoka mal à la tête okomi koyoka pasi wana nde ezalaka kindoki ya biso bato ya mwindu sikoyo na kote nanga eloko kana koti koloba o Barcelone asalaki bien te asalaki penza na ye bien te asalaki bien te la famille normalement quand ndenge na luti koloba il fallait atia da moi vidéo na ye na moi libumu na ye toyebi déjà que Barcelone et la telinaye bien qu'il y a beaucoup de papas ils en a pas pebelé je me rappelle même l'autre fois na salaki émission moko oyo Barcelone a kende ko sala marketing ba publicité il y a boutique moko d'habillement alors bato belé à batou ba sepela kité na ndenge Barcelone a l'attaqué na ba publicité wana CP bato belé ba benga tibiso ba lobi non Barcelone c'est une femme mariée akoki jamais kolata bongo te mais to essayer ki copier sabino ba raison que non ezalande mobali na ye mutu alingaka Barcelone alataka bongo mais il y avait beaucoup de papas au babenga ki ba papa mosusu kutu na ba commentaire ezalaka ti lelo balobi mobali o penza mi respectaka akoki jamais kotika mwasi na ye atika ka makolo polele bongo to libumu polele bongo mais bino moko bomoni sikoyo kolakisa libumu bongo kane na uti koloba donc ezalaka déjà genre ya Barcelone alataka na ye bongo donc na ebité encore kuna donc eza somo kuna na France to ebité so ezala ndeni na ba chaleur air moko ezala somo nde somo ya ninga ozala neti mundele encore mobali na epe asibila bongo donc bande kolanga kane na bando loba wana ezalaki nde analyse nanga selon point de vue nanga soki asalaki yango ata alati barobe kande to bando mona tantine coquette na bazemi na ye alakisaki zemi na ye après kobota botali keno ezalaki nango alati même mutu nyonso aremarkaki keno tantine coquette azalaki na zemi tomonaki Davina pe alakisaki zemi na ye ka bongo alati na ye robe na ye bien que ezalaki na ye ngo mwa mukuse mais quand même ezalaki passable ya mwasi ya libala koki kolata mais ezalaki nango kitoko babiloko ya bongo toza babantu mpona koevitaka bitumba mosusu c'est vrai Barcelone aza na ye personnage public mais elo mosusu il faut kotala pe babitumba oyo tozalaka nango na bafamille ezalaka mwa bien moni babitumba mosusu omona lelo oza bien mais à la longue mwa bamakambo moko boye ekomi kokuyela yo oyeba source nango te ebandi ndenge nini esali ndenge nini mosusu toyebaka te mais eza peut-être bamakambo moko osala dans le passé sans le savoir sikoyo à la longue ekomi komemela yo baproblème kilikili baproblème chaque jour et ce qui n'est pas bien bandeko na ngai yango analyse ya moke kaka tolingaki tosala na oyo nyonso bato baoloba conseil ya moke kaka na kopesa na bandeko na ngai nyonso baoyo nyonso boza na bazemi ezala oza na zemi ya une semaine oza na zemi ya 10 jours ka ndenge etwali Nest TV alobaka zemi ezalaka bien bobombaka yango zemi babombaka yango zemi baexposaka yango te depuis kala depuis bakoko na biso depuis bakokolo na biso toyebaka kaka ke non mwasi ya zemi abombaka zemi oyo ezalaka na libumu ezalaka trésor sikoyo trésor baexposaka yango te toyebaka oza na zemi bombaka zemi ezalaka zemi te vi na yo bombaka yango réseaux sociaux eza place ya koyaka koexposaka bavi na bino te réseaux sociaux eza place te ke non oya kolakisa bato ke non yo ozwi te parce que toyebaka mitema te la famille toyebaka mitema bato te toza bato et surtout
biso babantu kindoki eza nango kilikili kimutema mabe eza neti ya koluka donc toyeba kaka ndenge ya komibatela ya kobatela ba bénédiction na biso ba bonheur na biso ekosala malamu mingi. Bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka penza ya partage na biso kandenge ezalaka na ostuna nanu eske bosilisa deja biloko na bino akolia soki bosilisi yango wana kitoko ba mai na bino ba jus na bino ba secret na bino bosilisa yango kandenge tosilisa pe émission ekosala malamu mingi. Bandeko nanga suka na biso yango wana en tout cas bo permettre ngana yebisa bino bye wana tokomona na lisusu na ba émission mosusu bye.